zobozia zo vendre langa na tinel wana on vendre na lupango héritier na baluba na maison menga na tikara fabrigas te na tikara déplique te na tikara ne café room azo ayesika orchestre fabrigas lelo na stabilité ya ba musicien na biso kuna tozate ta masolo ba obeto balinga batikanga na Luanda mote mungu kase carrière nanga na koti maison mère ko naza na wengeti na lata da uniforme on a da bali bato première équipe balata aside tinga la cabine téléphonique il y avait Gola nabi non de nazawa na longo nanga na kenanga onatra do biso ba Salomo de nuance to na grâce te car Jésus de nuance na vivre. Bonjour, bonsoir partout pour cela nabiso grâce à WW Info 16 ya Tonton Mwinga mobala série o nazo pesa mbote ya ba série ta on lo baka série c'est que vraiment aza très sérieux na bo santé de so Paris Magichi Bouyi oyo azali maman na Jessie et Jennifer basola nabiso. Alors matumo na room meilleur joueur africain matumo na room na kati ya Bruxelles place oza gros bisous na ba petit gros bisous na maman na epsa kibino ke na ko yamba de Gaulle azali artiste musicien ya Ferregola ex parce que De Gaulle a longwe depuis De Gaulle a longwe chez Ferre De Gaulle nana lekina écranté azolinga pe ko lobate photo ba position De Gaulle lelo ezani ni pe De Gaulle azawapi azaki obligé à l'écana micro ya David Mombele M6 na kati ya WW Info 16. Alors De Gaulle bonjour David Mombele na luko mabe do yo lobi na olingo lobate mais nazana mikolo fona loba pour mambo lobe ali fona loba ngana rapena trop timide nga mambo ko yemba ndembele na timide na ovanda bo mais na tanda to yaka na podium na ko mananga liboma mais mambo ko yaka loba vraiment na yaka na commission orchestre na biso na yembi na nga na zongi parler mais mikolo yo naza pena na mambo ko loba na expliquer ba melomane. Ok, d'accord. J'espère biso to linga ka bongo, biso linga ka mutaya bongo, mutu vraiment asepeli aloba même ba avocat na biso, ba yebi ke muto yo yemo ko asepeli aloba. De Gaulle ozali artiste musicien ya Ferregola. Pour le moment ozali susuna Ferrete o longwa ki na groupe affaire otiki Ferre. Alors, tout me kana ko zonga na aussi mana bato bazota la biso ba yeba De Gaulle. De Gaulle musicien à Ferre. Depuis année depuis quelle année ozaki musicien Ferre? Biso to na yep na groupe na wana yagi na no les marqués des beaux garçons. Tant on a eu les marqués des beaux garçons, ils ont na 2004 na fin. Na eu les marqués des beaux garçons, ba sali les marqués ba yebilake na contrat school ba kabo na fait régie d'été na poto, fait ratikali yemo na kintoye ba gérer Pentagone, envie mayonnaise, CC les Cliso, Guy Digital, Belinda, Ngai na sima to na 2 ans na drum to na basis c'est Ricky Bass na accompagnement to na Dédé na solo to na Papi solo na Kojak solo et puis na synthé to na Michel synthé qui bon akenda azana na France ne to lo baboy à part bango na animation to na Mwenze Kongolo na Champagne Fleuron na prise à côté quartier latin et to yeko zongela to bandi recrutement ensemble Bessino Bilé Lazala Guilhem Avakala vient à Charlie Malenga CG adjoint Papi Kabemba Mukambelembele on a bata bureau mais mutando yoka ba orgam izanga ponga de mnagi musicien na clique abato na tout d'accord toso solo na malembe ngabana linga katoki ni malembe na rappelé bino le susuke aza artiste musicien ya Ferregola à Longwe chez Ferre. Ça fait quelques jours hein, depuis le chez Ferre nana lobité alors to solo là donc to lo balelo ke yomutu ozwa ba musicien nyonso Ferre bureau nyonso wana Ferre yomutu ozwa ki ba musicien nyonso pour faire tant longwe les marquis akena ki mbala mo pa Koffi Olomide alors dès que tiki Koffi Olomide na kati latin mbala mo kalinga sa la groupe na yemo ko ki posa sa groupe na ye donc yomutu ozwa ki charge ya ko s'organiser ba musicien wana nyonso ensemble groupe ya lagi déjà mais na groupe wana o ya tika ki tanga côté quartier latin. Excuse pour la bosse n'est pas Oulu wala a Oulu wala ba longwa ki wenge ba ya kina mouvement biso to yaki ka test to koti to sangani mais tant koti quartier latin na clique wana auto zalaki les marqués des beaux garçons muto yaki les soutis donc tout kele ka a Oulu ngai c'est le mengam na yaki liboso pa Oulu na tikaki na maison mère azonga ki ne su wenge ngape na yaki wenge tant ya koti quartier latin biso ke wenge tant to zana wenge ba bandi su ba pel neni ba minse kuna mutako cadre ba nani abandi ba pel nani abandi ba Mukolo orchestre c'est le leader. Donc Ferre mutabani ba appel. Voilà. Zobozia zo vendre langa na tinel, wana on vendre na lupango héritier na baluba, na bandal. Azo vendre langa na tinel de Gaulle photo kende kan club singa de Gaulle zela na talela na temps. Kan club sambi la camarade na yi. Tala na temps so ki c'est bon na obiso kende. Kan club sanga de Gaulle kende turu makambo ya linga bi kan club ngana wenge na yemba déjà. Po ba Olivier nga tikila bango libele. Na maison menga na tikara fabrigas te, na tikara déplique te. Na tikara ne café room azo ayesika
azosala test wana nga beti da inane na komi de après ya kokende nde be ko convaincre nga na ko kende kuti Daouda Muchoko alouela rapso instrument vila so jipe oninza pesa so place na kwa le kolela na veni Kasavubu na bandi recrutement na bando zo batu na yebi batu ndenge baya mais na yoki be mission basali ke no tenga na zaka chef d'orchestre liboso bani bon Charlie Solo ki pe chef d'orchestre ayiki tango basi ba kimi na potot nde to zui Charlie Solo ki sima Christian Solo ki mena poto nde to zui ki Charlie ya koma pe chef bano tia batu ba chef po ba yo kusanga motema pasi ba osala nga bongo mais na suka na lokana ki étoile na komiga chef d'orchestre et puis na longo jusqu'à présent na ba chete désolé bocha chef kuna bien s'il vous plaît nga na za souté. Ok, d'accord. Aux ali sous chef d'orchestre il y a Ferrego Laté. Bon, pour le moment, si que tous on a aussi. Na ba neni ni yoko takivement ensemble ya au travail na fait. Kasi na lobengo da 2004 na fin de to bandaka nde tanga koti quartier latin to telenga ni to ba wenge ba nini tout ça la tango ba bengi to bandi sou makambu 2006 to bandi recrutement na papa ya ye na ya uti mikili aye bazo beta bandule na fikini ya Vodacom babindo mbeji DT Emile alias Alain Pela ba beta bandule biso tozo bosser kaka amona biso tazonga ne poto akisi sa disque na ya sans interdit to kutana na studio batala ku tuto yaki na bangwana ba pesi ba cri akena ngomi kili ba kisi sa ona poto ba asidi ba boaki ba ni mambutu. Ok, d'accord. Kota non eloko moko ya to travailler kama kamu ya yona faire hein vie ya yona faire ndeni bokabwani photo yeba bokabwana ndinga mabepo na nini de Gaulle yo un bon chanteur le quoi yo beaucoup kabwana faire tandis que au duré trop dans groupe à faire 2004 qu'on vend na mutu na compagnie tonton Muiga depuis 2004 ça quand même belé kota non to kana eloko moko parce que mutayemba ka bayo ka kai déjà batwa tuna pourquoi zolo belé bo est-ce que a ibi actualité parce que zolo ba moi poser histoire moi et bien mais kana no ko sala biso na eloko moko avant de continuer boko finganga po nini mokili jeke lobi ekobwaka mabele epai ya basita musampai lobi kuna epana ngai ekobwakama giboko polo na ngwanzu Vasco Mabiala azwaka lokola na ntango pourquoi nazala complexe na wela mpifote Deshai mokili na Londres Jerry Biangani Gauthier Mascota Lukana Tembe Marcel Kabata openelo ali boso na imba na mouvement et là le bosso il me pas faire ya moi na vita imana remix. Ok, d'accord. J'espère salut Matmona Room, salut plaisir place à Bruxelles, na bosanité Yamatu Idolo, na kata Suède Macron et salut plaisir na bosanité Charlie Adjanga, star en couleur, Charlie Adjanga, star en couleur na katia Finlande. Alors, sikoyo et là qu'on y s'est passé parce que De Gaulle au voyage à Kati. Qu'on a monté pendant 2004 na fin, to kota 2005, Tiliro De Gaulle yo au Soufraka. Mais mingi so beta masolo De Gaulle avant nakana faire misisa faire munene ayemba ka bien kolega bela misisa faire depuis 2004 mouvement ya faire De Gaulle ba poto nyonso faire sala okendati okendata poto mokote yo ba voyage no ezaka ba mbanza ngungu ba wapi ba kimpese voyage na yo oyo monela mingi eza Angola Luanda mais ba poto bazana bato bakendaka siko ele onye salaka tozwa kanete ya Shikito bandiko bato ba Holanda biso na www.info 16 talaka ya Shikito alongwe chez Fege alobi ba bêtise akie ko sala mouvement esimbite azongi chez Fege faire pardonner peut faire mimi sous voyage à Moscou De Gaulle yo sous utikali mabe oyo sala fere zalaka nini bato balinga bayeba poto mobima De Gaulle fungola mutema na yo bimisa vérité parce que ozo souffrir mais au travailler trop na balbum nyonso fere yo De Gaulle oyembi mais voyage ezalaka te position bien zate car bien zate bana bazoya lelo no kese lelo ba matadie ba lelo ba otama na ba voiture bien kututé petit nanga buchu o na banego encadré na ba conseil na quartier ayemba pa Fabricas atamba en infinitif et vimba mais yo elo côté Sony nga sona bimi na tunnel na moni petit na obimate na camouflé Sony petit mando envier nga ya gumi sente aya na guitare na tongo vieux ke loko nga petit nanga te yo ka CD na otinde good ba directive mais petit wana lelo ala carré vimba orchestre Fabricas lelo na stabilité ya ba musicien na biso kuna tozate. Ok, ça Fabricas les gars faire. Oui, ba musicien baza véhiculer baza ba responsable. Bana ba parler ba foutela ba parler et puis na ba bandal qui tambote ba ma campagne. Mon fleuri. On a ba non réalité ça ko cholate.
na ndenga réalité ponga la na petit na nga buchu na zarana yi ba pesi nzembo pa Fabregas tout le monde banzembo na mon pays bandi déjà générique na bango tout le monde a soki zigida c'est bon déjà osomona ke leader mo boza na motema moni motema ya kofungwa mela baninga c'est bien to boite ba rose ezaka nango partout mais ba tout ça libre ya ko s'exprimer so na bi na yembi 5 vocal na zoki mbongo ya David Mombele na zoki 5 ça David Mombele na boaka ki na vocal mo boy to yoka ni disque silit OK nango poto ke mixer et puis ngana vandi bona ozela disque bimi na yoka bo mabanga na ezate osalinga ni na David Mombele bo mingati David Mombele lobi opianga sous $100 opianga soutien to komi na binemi ko mo panzo sango de gona pesa mbongo scroll alenga mbongo or kaibite ke bakata ke vocal na studio biloko wana yango esali nyonso calcul wana pendant 13 ans na beti yango nyonso na calculer habité il faut na longwa siko tout le d'école pendant 13 ans pemé na faire na kobeta pemé na faire na groupe affaire on s'est retrouvé qu'avec 10 vocal na bimana 190 pola bah qui bien 190 pola et on a bimi na on orchestre combien de vocales tu depuis au vandi na faire 10 vocal tokene lo mususu pour lelo to koyemba akoyembe belé c'est un chanteur eloko nini batien na motema pour leloko maboyenga ne quitte jamais celui que tu aimes pour celui qui te plaît mon amour motema nanga ezo reprocher ngana nuna sepelite giboko polo ya Denise koti sangati na destination ya elengi na yoka bien héritier mokubara ginzolani le producteur donc oyo na imla na disque o na donc chaque disque deux vocales mais tout on a moni na joué 3 vocales mais ce que il y a ça qui fait la fond le motema deux vocales ba vocal na ya ma solo oyo ki ndezala kati yo moko ndiko mi vanda ke pana yo nini sala ka fera fongolo motema te po yo za mutu foza na bakade fo beta ba poto aller retour nini yo mo sentiraka na miyeba ki ona zana bi ki na ki étoile na zaki étoile tout le temps place za ba ngaba étouffé ba lingaba bimise mutu ali babe po bato ba mona ki ye kutu po ni kara ye za mutu ali babe or que az étoile po ba décourager ta masolo ba obeto ba ngaba tika ngana luando mote mo kasser carrière nanga ngana ebo yemba botika ngana ngola na lia su madesu po madesu na loso na ngola badira différence ka bachaka maya nini mafuta mbila na maya badi différence ka ngwana metu nde to lamba pondu wenza kikolo na wenza gambela ndenge moko otika ngana ngola po na sana pona ka beti lisolo na ibsa ngate ma beti lisolo na ba TV ya loba iranga te na mona yoka lisolo na epa na ye na monoko na banake de gol tika na Luanda osa promotion disque bongo wana fait mutabitika na Luanda nenga beti na lisolo na bémission abi aloba na nga na tika na Luanda sa promotion disque bongo ba trésor congolo bongo garçon plaisir to akine na Luanda pona tika kita sa promotion ka nga musicien na tika sa promotion mais biso chance eza kwa biso ki tika na mboko yo bazan besoin na Angola masala pipili ndanga saka na immigration so na benge siko na zu visa na ke Luanda nga ko tika na Angola pona sani petit frère na nga mo Bertel na mazina na tika nga mo na tinda na Angola déjà okenda poto nanu na kenda poto te mais na okende ba poto et puis na remema batu ba poto ngai pourquoi on sentait à l'aise parce que de gol yo ba ibi ba douceur na ibi mutu bo lo bakate uzaka tranquille même na répétition zaka na kwena yo yeka ko sali vocal o yembi na yo zongi mais na mono komi na moto mo neti to kokota place au commune zela nano tranquillisez-vous alors mesdames mesdemoiselles messieurs c'est tonton Mwiga o azamo continanga c'est mon boss hein tonton Mwiga mobala série azo comprendre makamni to zali de gol na mono komi vraiment na pièce o mutu soki abomi libala sika akoma kako tutuka momitu nini petit Boula, il y a ko sala te donc banzele tu baleka. Nini sala au combien de assurance. Oui, naza sirene naza ngamo naza na confiance en ngamoko. Voilà na yebi ke côté na kei et na resepelisa batu ya ko sala te pour bana maison mère déjà ba fâché. Nzoka ngana okanga na ngaba. École ko ba boité aux maison mère. Oui. Ba fanatique à maison mère. Des gol aux maison mère. Des dozo yemba tenga bité na okanga banzembo ko ya sika, o comprendre na mouvement batu sika. Faut na comprendre déjà. Na koti maison mère ko naza na wengeti na lata da uniforme on a da bali bato première équipe balata deuxième équipe balata single nga lata na lata on lata déjà uniforme ya sur le toy rouge nga lata rouge repa coulisse na likolo na podium so il a sambo mon ngati mais d'école pourquoi ko ça la choix ya boye monité ke zaka ko provoquer faire kolongwa na pourquoi ba musicien a fait de so bolongwe shikito pe il paraît ba démarche déjà bandi et fois kende kumna alanda yo pe mais pourquoi so bolongwe pas faire mbala automatiquement bo kese zebele wata zali oko ke ne pas wata oko ke pas Fabregas oko ke na katila te Verambo oko ke BCBG pourquoi botali saka faire toujours papa na yi David Mombele limbisanga na minimiser te
omoni site na biso so babi lelo komi directeur na RTNC yo roboya okende kasi neti nga na cabine téléphonique y avait Gola na binonde na zawa na longwe na nga na kena nga onatra to boite sa société à l'état na biso kuna libulungu ma yiba nengo lingi société ko koya te ba train wana e ko ba do tambola soki train te nini société mo privé ko tia train na yone ko leka e ko ko tsaka mbongo na onatra donc na ke onatra na zo numéro matricule oyo ba leader rebelle Fabrica Sazwango héritier watana bazanango yé déplique pomba niance azanango Ferregola azanango on comprend ba leader rebelle brigade Sarbati azanango ce que licence wana leader numéro matricule wana ngapela ngina zwango et voilà Aza libre, hein? Aza libre. Alors, avant De Gaulle. Déjà, na bandaka kwa mvia ngo banda kala tina rapa. Omona te soto bandi kuna na onsheta matite. Tuimba banzembo yuta wenge wana. Ba namona kiboye kota la lobio yo kuna boke kosala. Bobo ikondi ma classe affirmé ba na se déchaînaka. Parce que oyeba ki ko kende wenge. Oyeba kite na linga nde makambo wana nde mingi makamba wenge. Ado linga wenge ah. Pona yo Flavien Ngimbi, pona yo fils Vala kokota makala boloko, atabango ba koloba, so ba tobandi mo yeba déjà que De Gaulle. Eli nga funa beta ba plan wana. Wana fait. Oui, yebit fuma bandinga, kuna babenga nga fuma bandinga, donc so comme Serge Mabiala balatsa ngonga. Voilà. Le professeur Mati De Gaulle est imbattable. Voilà. Avant na kota na tisse musicien, j'espère que beaucoup monde tout est bien, hein, tout est à l'aise. En plus na ngana remercier na no batu basala rabiso po site na biso etalama info 16 na remercier mingi Straling Nkolo, moi si ya Pembe Straling Nkolo, moi si ya Pembe na kati ya Fairland. Moi kana ko ki mate Straling Nkolo azana kata Fairland, Patrick Sando le génie na kata Paris, place aza Patrick Sando salandi to solo la ki na bosanité Isaac Issa Matos place azali na kati ya Fairland azolanda biso na José da Costra mokonzi ya wasa. Alors De Gaulle sikoyo oza na maison mère kuna ezotambola ndeni kuna ezotambola très bien donc tozozaka ba chef bazo diriger avec les rois de la forêt ngana obakisa imbattable leader des leaders donc formateur des formateurs donc na yana chant na eboyemba mais nazo zo suko batik oyo viera kana ngona nzoto bilo oni na maison mère de Jésus oyo ko salela biso ba fa na maison mère ba comprendre nazana ngo ebele na kibwisa mobimba na kelele nazana témoignage mobimba nazana solo la bien mobimba wili kai okei mobembo otikinga na ndako na yebi okozonga mosala na yo ezali lokola touriste lelo yo nankini lobi pe na poto okokende motema moko beteke shushu ya bolingo azali se kozelanga nakobanga noki na yo kansangwa mabe ebebi santima nakoma malere wili bolingo soki bakotindaka na poste na tindela yo na mosike pa yo zali oyebake na motema nanga ekoma nangwa Martin Pototi kalina mosika wili kuna epai yo zali nakobanga banga noki na ya kozanga yo ongana lukaka tobotata mwana oyo asala souvenir ya bolingwanga na yo Artir Nzemene soki namoni yo tenga nzala obengaka nga Adamu nga pe nabengaka yo Eva na kati ya paradis mawa Valérie Lusandu De Gaulle faso zoyembo siko nga vraiment na ebakate makambo vraiment to baki De Gaulle babi non toi na so parce que ba faut chanter ba obima ti ba faut chanter bazo déplacer ba car ba kamutu vie ta mababete omoni ke so na ki mutali babe na che vocal coup circuit ba ko longola coup circuit bakozwa kusiku bavandi biso vanda na parler bo nzembo ezanga vocal eloko nini bationa motema polelo koma emba mana ba parler nzembo ezanga clip mais ba ke wana De Gaulle ezo moi ko sala marque biso tout oyembaka to ka ba vina so ba stino ba ready ba vina so ba keste to bima na ba ligne ya ba mabiala on comprend hein to za la ligne mabiala mais sozo ka o De Gaulle eza blague ti bon De Gaulle ko kima ndenge bato bazolo beta masolo hein pour biso to ka mingi lito ina mse mingi trop na public ba fanatique na bino ko kima chez Ferré ko longa na groupe a Ferré ko kene maison mère bato abi akimi kaka elo mo kakati parce que et pas ya Ferré problème à De Gaulle eza akima akisi De Gaulle yo lingi guaté
olingi moto te mais olingi voyage olingi car olingi vie ya bien olingi luxe tennis biloko tout mais olingi guate siko place oyo ke na maison mère eza kwa nzungu siko ya moto est-ce que kondima opela moto po maison mère bato bayebi ke eza kisi nga bongoti nga kisi mais musique tu ko sana musique si to kufa déjà boko pola to banga ngondeni pourquoi pas aussi nyawe pas faire mba mo na o tiki nazala kana ngo déjà bona ki a prier c'est moi chef d'orchestre eza pambate après faire c'est moi le chef d'orchestre c'est moi c'était moi eza pambate obi on a gagné na sima na ina yezo gaillard na sima sans contrôle donc maître Ali ya Mary Gates maître Ali Mponda fantôme ya Mary Gates on a père spirituel na ngai nazo dévoiler devant batutu maître Ali aza musulman aza mutu ya masolo batu bayebi aza mutu ya brigade ya masolo non aza ya ngai école lelo côté maison mais kumunti makisi facile brigade aza leader nazaka kuna banda kala siko na bisoki na kuna banda kala école kumunti makisi kabo na maison mère gwate na lobi ki aza père spirituel na ngai nasaka masolo ti mais nana yebi maître Ali ya ndenga nzambe Yandenga Nzambe. Et voilà. C'est des goals, tout ça qui est presque na kochité, une émission na biso. En attendant des goals, yemba biso sur 2 ou 3 chants. Après, bois kapé batunaye parce que ma banga mutezo sala ebo que des goals confirmés na kati ya. Winge musique à maison mère azapé na les rois de la forêt à lobi azwapé baptême, azwapé plaque où yo fait des goals azwaki yepé andimi azwayango. Et rodance mingi na kati ya bandal où yo azana kati ya mboka ya Ferland place azambote ya mingi Patrick Sando le génie. Merci Pesenanga Mbote na Dolce ou azola na biso na kati ya Lubumbashi. Degol sikoyo oza na kati ya maison mère. Contrat et salami ou bien kuna pe ko ma susu keba. Non moni musique to beta na Congo photo dévoiler ngo ba comprendre ka. Mamba ba content ezaka nango te. Biso tsenga nini bibe un chanteur na orchestre ya mutu asenga ni ka privilège yango na mbongo yango na oyana ba Giboko Polo na oyana ba Christelle Blachot na oyana ba Arnaud Mboulou Saint-Étienne na oyana ba Blaise ba Bill Blaise Ntiala garçon hollandais na oyana ba Dibal na ba Blaise Ndungi na ba Blaise Mbidi Blaise Mindi na Paris na oyana ba Zaché Mambu na oyana ba to ebele bango ba osalanga on comprend donc ba Kofi Panda bango ba osalanga nazani dernier maka maison mère pamba na yemba juto yembagi na savokala mansanga na kolela ekitinga na motema ebimi ebele na yembi onka na la zamba amoni yango partia kabinda abokele nga mwa descend de golde nini zamba on était comme magafo solo la kanga na mo degi makambo bandit Caleb la États-Unis par la guité de golde nini wenge nga mona zawana na ko soutenir donc ba groupe affaire kanga kiyo bien faire à Kangakio. Nazaki na batu mais ce que batu ango bazo se manifester te pour nazaki boucher. Do biso ba Salomon de nuance to na grâce te car Jésus de nuance na vivre. Yo Salomon. Biso ba Salomon de nuance. Ba fanatique na bazo tala aussi ko nino wo ebisa bon. Ba fanatique na ba talanga na ebisi ba na promettre ba ka koyemba kitoko na wenge musique à maison mère. Et puis na bolingo na bolingo. Et pas le roi de la forêt to bi que vieux na leader des leaders. Qui na nga maison mère. Boza la patient na repromettre bino kaka koyemba kitoko na wenge musique à maison mère et puis bolingo na yepena na bolingo ya travail donc tant que msunga na ndo sala ngotenga na moza chorégraphe na travail na parler c'est qui na tiepe esprit on comprend kuna na gi fatigué o leka TV ndeni no baye ko leka na TV ba kana eleki oké okumisa ka leader mo bozo sala banko monteke moi kana wana c'est pas bien mais si qu'on a wenge musique à maison mère na relaxa batu kenga na leka TV ponga pe mutaliboso na leka TV émission c'est na Planète TV to leka na Zobozi po ba lo ba trop kenga leka TV te nga ke ba makolo na tambola ville na scientifique ville wana mais lelo ba lobi ke na leka TV te oui na no leka TV te les pourquoi et bon no pe sanga chance te ya wana o leka TV pourquoi on comprend pour na yo ka soni tango leka na TV o te ba na Kenya yo chef d'orchestre tikalaki au moins na zo za ça ka nini yango pe question pe na ngana tuna yo chef d'orchestre a voyage kana orchestre yekutu mutaye ba liste ba viser bimi mais yo ce chef d'orchestre orchestre ke beta concert à Moscou yo tikali ba ke Kenya yo tikali comment on ba ka l'aéroport ka ba ota bande ba oyaka na comme na sala ka liste moko bana na vanda mouvement bana na chef vliso to kendaka ya voyage atlantico ou 2015 à part wana po ba kantsaki na okepe héritier otiya ko kene héritier o mone bataka orchestre kitina ndenge bandaki na ndenge pe ekfandisi makamnango
batikalo mona de Gaulle colonné kunate debe comprendre que te azana yena kunate debe fungula motema ote faut voyage au tchem kaliboso bani voyage pas Rwanda o ekena kena on a ba prière moi pena uzate na liste ba okamwa ki di ba di una koti na bitin au pebo était chef d'orchestre c'est pas voyager faut prier voilà so ko prier to voyager faut que solo la maître ali pour kende si qu'on a moni mamba bongo ya okewe oboma mère pamba oya oboma baleki pamba na ya fo makambo faut que tika faut ça mambouté vous comprenez na boina boma batu yango na bité na travailler à l'aise moni que la mouvement mo so comme non confirmer aux à l'aise voyage so que zali ta maison mère na ba acrobat ba danser ba na ke belé ba voilà des bis biso ke na mona mo bis mo boya ya coaster bo vandi bo finani makolo pas so boko mi lufu bobo kito kandula makolo o pemi muke bo andi so ko keti lo afti lo ndana biso douleur leader avec avion on revoit les coups dans moi qui est leader assemblé na kata bis pas si bon mon pas mon mais il y a douleur té moi bina bis bina gaillard on vandi bina les ba rideau tout ça là il y a moi nat donc maison mais déjà bien par rapport à pas faire on a tra na imse comprendre té mam na lo ba ça on a tra ba bralima ko de société privée on a tra l'état ba chani métal de ko kufaté et ko kufaté za rakaka voilà vandi ça dans ba staff na alors Adonis Katende Christelle Blanchot, Nazana François Kabundi, Dadi Saoudien à London, Jokol na Turquie, et puis Nazana Tonton Lukwiki la Mantiale, London, Nana Trésor Ngiangu aux États-Unis, Didier Okamo, Venanga Mutaliboso, Tindelanga Mbongo na musique. Tant on n'a pas fait, premier Djika Tindelanga Mbongo, Didier Okamo na London, Loak Schengen, Loak Che Guevara, Patrick Moulele, Pichou Kifaya, Patou Masejou, plein d'avenir. Debaneige Boule Richard Koulembombo joueur Diogo na so congolais na vita en Belgique à Obeta Ferdinand Mwembo et puis toi on a Fernando Finda pas comprendre Fernando Fimba Gino Selolande Noir Caleb Lola Ndelengo Fernando Finda Ted Ampion le sénateur Mouta Kabila nga $3000 na boîte de Gaulle PK ngani na degré na ke payer 190 nyoko la nga tilelo babongisela nga ngoma créo na otelo couleur tilelo tindenge vandali kwa mabanga dona lembi ya on a pas wera pas les voix de la forêt na bi ke ba Fernando Finda ba osala quelque chose pour na eloko kuna ba na libali yebo ba boss belé na wenge na ebisio ya osakanate na ba Bernard Cavalli na Amela Luzolo Amela Luzolo nazana ba Ornella Bompis basé belé maman miso en États-Unis donc basé belé pour soutenir des Gaulle na bi ke kuna kalamini était na kopia moi numéro na contact na plus 243 81 24 78 695 plus 243 81 24 78 695 plus 243 89 84 86 583 plus 243 89 84 86 583 on a ba numéro na nga on a salelaka donc batuto mikili merci beaucoup nazana bino longo na biso bino ka na servir wenge musique à maison mère David Mombela Yambinga vraiment bota l'émission avec sincérité et boroyo kama na fingi na nga mutute na imbika ke belé na imbe belé kaka na sepelisi batu na lobi kaka o yaki vérité yango la na lobi merci. Voilà, c'est l'artiste musicien De Gaulle, il y a Ferrego la ex, donc pour déjà l'ongwa qui est l'ongwa déjà l'ongwa na tongo na 12 chef d'orchestre il y a Ferrego la atika qui Ferrego la pour destination missionnaire et là qui déjà confirmé na kata wenge musique maison mère il y a Igwe de la Forêt. Alors nanga remercier côté Brésil, na remercier docteur d'évangile Joe Boboli Banda oyo ya maman na biso Frida Boua donc Joe Boboli Banda en tout cas pesela biso maman na biso Frida Mbote na kata Brésil na bosante Dole Roberto Nzola Mindeli oyo azola na biso na Brésil o Mekese tuzola na place azape na Brésil Yannick Mokabela na Brésil Mbote ya trop pasteur Jansi Kalisia mokonzi ya Brésil na ba pasteur nyonso pasteur Jansi Kalisia yaza mokonzi ya ba pasteur nyonso Frida Boua place azali epesi bien Dias Kodia place azoli na biso Giboa. Alors bana Brésil pour na voyage soko lingo voyager na kata Brésil pour oluko kine ba mikili obima parce que bokena pour vendre ba Brésil te luka ba garçon oyo na kombo ya Giboa place azali ba osama solo ya kitoko pour na mona mikili na Michel les propres na kata Brésil Guy Beko
au Pazolanda biso original na kati ya Brésil. Na remercier sous maître drapeau blanc ya Nathalie Kayembe. Merci na bino nyonso bolanda ki c'est David Mombele MC c'est Kosina Yuda. Na remercier mon boss, mon patron, il s'appelle Tonton Mwiga Mobala Série. Alors ngape bazobenga nga mikolo homme marié avec qui? Avec Magui Chiboui. Moi c'est kitoko na Paris. Moi na mokonzi aza muninga na yote. Voilà. Dégol, ce qui s'en a vocal moko ya bien nga na tiki le micro na biso. Saka nango papa. Un ingénieur de son a été frappé dans une mosquée en testant les micros. Allô, allô, Yesu Nkolo, oh, quelle erreur. Jerimba la obe. Nginga na kombo, yabasusu. Eza komba Patrick Bizimana moni eza komba mandate dampion ya Stevie. Zizina ike masevo. Kolia esi la kate Eric Nzinga ya Tozi. Kalebelola Laskoni Mbunza Eric la tortue. Nsoki nazalaki ata courage mbele na zuwa Claude Onga ozala wanga wa motema e présence na ye zaleli na yo ekamwisa ngai basekaka moto te na mokili Merlin le prince aloba tala ndenge nakoma kolela Gachel Kisoka gile omelonga de itotoko tonton lukwikila e Vasco Mabiala Shagi Musau l'ambassadeur gile mavakala Charlie Mbocharana et Amelia Luzolo.